ya ko repartir bango na province baso partager pouvoir FCC cash FCC cash FCC cash c'est quoi bisoto ya moko yo etika le ko tourner le tourbillon le ko ya FCC cash Zamba Lobino Moto abangi sabinote Mboko esana mbongo Mezoke na ba compte à l'étranger Boko no belanga mene bien Je comprends que Nathan le Kolo Mutobo Yakobim. Après, les gens disent que Miyazaki Bango n'a parti politique. Même si Miyazaki Bango, si je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Moïse a collé Nanda kwa Pharaonte. Mais quand il a compris que c'est ça mes frères, c'est mes frères qui souffrent. C'est un mouvement des étrangers, mais dans moi cannabis. Pour tout réussir Makamboué Belé, il faut neutraliser MCC. Pour neutraliser MCC, il faut un mouvement populaire. Tozokend na Nikolo Zamba pes na Sima tozo déclencher action et le quoi kokimisa bango plan B soko yao comme émissaire na bango makamona solo be koleka partout soko za émissaire na bango que ne ko yebisa bango que il a parlé aujourd'hui ba émissaire na bango basalia osangi musala ko sala merci mwana ya Maindombe mwana ya Segebanza moka na yoba so tek après pour la pression comme moi l'eau de transport 10 000 francs so ya paie pour Zambaloboken au sangi mayele yo lere bayaki na mbong Mongo nyonso baziao et les lois congolais aye loko pam bokuzi mususu essaye ezaka na mboka nini Angola est en train de connaître les changements bazo sentir que bokuzi sika eye inane tozo sentir eloko te tozo sentir eloko te dans une année kende kotanga article ya constitution 81 ezolo boboy botanga ka constitution président Azagara azo nommé ba mandataire azo nommé ba ambassadeur azo nommé ba officier militaire azo nommé ba magistrat likambo FCC cache ezate nini zo payé prérogative c'est la constitution ezana boyoka ni moko te ekoza likolo constitution
loba non. Tozo lancé appel na ba officier militaire congolais babanga lisusu eloko te liboso bazalaki kobangisa bango soko olobi kaka oyo aza rwandais te bakosala makambo etyo na prison ebele bakufa tata oyo azalaki awo na rtrc balongolaka ye mpo na yango pourkoi ake kotanga likambo ya rwandais na nini na télévision puisque bayebaki ke batondiseli biso bango rwandais aza ndeko asala commerce asala makambo mosusu mais pas ba responsabilité non à cause de la chef de quartier toi bande la chef de quartier c'est ça la constitution et au moins place au sawan kwa menenga ya tamkolo moko te papa ozomona ndenge nini okokeba te il ne faut pas venir avec ça chez moi il ne faut pas venir avec ça chez moi na yebisaki bino ke oye koya soki bato baso riske baza te eloko kotambola mpe eza te bato mosusu fo bariske na ndimi yango lokola nzambe adesine nga na yango na ndimi yango soki babongisi baaksida nzambe azali soki babongisi soki bapoison nzambe azali soki babongisi basi basala soki bamontage nzambe azali soki babongisi assassinat nzambe azali enlèvement nzambe azali d'ailleurs il faut bayeba mokolo bakolinga basala eloko wana bakobima mboko vivant te chaque chose a son temps bayeba ke reine ya kabila esalaka su te bokobetela yesu maboko na yesu eloko moko nzambe asalaki ke pharaon na bashar na ye na basoda na ye bazinda na mer rouge ozosala priere sikoyo ata ya 5 minutes ya bawo bazolinga babomela yo mwana nzambe aboma bango nakopesa bino Kinshasa sima kopesa nini Congo sima nini Afrique na une partie du monde avec vous nous allons faire trembler ce monde na yebisaka bino pe bokoyeba ke toza na prophète na yebisaki bino ke cité du fleuve mai ekoya to ekoya te ndeko moko azali awa ayebisanga to parie na ye $500 mai ekoya te de grâce c'est que tokomaki na conclusion te nde naliaki 500 azobisanga ndenge basali badike bamindele basi batongi azobenanga oza na retard ya technologie basi basali nalobi oke me ngai nzambe azobisangi mai ekoya eyaki te nalobaki avant même l'air nazobisa bino ke bato boso mono bokokela bango ma liboso awa nakotuna bino kaka neyebisaki bino nini alors il faut awa tozo